bino tomona kango na ba télévision comédie azolela banana kufelaki baninga nanga bakoyi bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini po yo sana ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye na salaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na ko uta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo pona kosala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga interneti ko banda lelo makamwa mbongo abu soko yoki ilananga bien soko yoki soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nange mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te mokonzi ya batuleki mokonzi ya mbongo mokonzi ya batuleki mokonzi ya mbongo. Amis du net, c'est bien moi la tigresse de la presse congolaise Blasika Bambala Fia Papa kakande na ebisa kibino makambu vous mezo kendeka likolo makambu. Merci na maître John ya maman Micheline o asali ke ngana bino surtout mona na vraiment avec un partenaire idéologie. Merci na Igantingi o sala ke ngai na zali susu la tigresse de la presse liboso na bino na sabino Congo Suisse Congo Suisse na makambu nango Congo Suisse na ba idéologie nango vraiment merci na ba o bozo continuer ko s'abonner moi suivez-moi parce que maramba bien vraiment zali na sabino bo te pas débat pemate moi te liboso bana Israël azaki vraiment côté pas débatté pour ebeke muta tinda ki ezaki nzambe ngapeli boso na bino vraiment na côté pas pour na bi Congo Suisse ne barrage benali bende zo pénaliser bango tout boke na bino pena mingi na bisa bino était à kanda côté prison te à kanda côté prison na nenga côté prison ça kaka c'est toujours après abimaki le avant abimaki abeb abana musane bongo te jamais pas bana musane bongo il faut benga bandeko na ya presse toya tozwa ba élément à ça qui conférence de presse à tous dans la planète J na disons la quartier 1 na J tous na awa toyoka bena mamulité à kanda lobi bon ba tous ces comédiens to me compé ko lingana ka bolingana ka bino na bino parce que tout ce que vous faisiez là et donc c'est ça vraiment bisoté ils ont ma bienté comment c'est possible artiste comédien ko benga muninga na oya mutu moko poto ana posa kabelo mongo na concert afali muninga yebo na concert afali yo zato kimi ba yo kanga mais yo pour zato kimi ki poni basala bongo vraiment est-ce que mon boss sala vous meza malamu te en tout cas bolinga na bino na bino parce que so bolinga na te muto olinga bino lokola bino moko vraiment azate biso benanga pena ndeka bobenga ki na kiti pena tima obomoni awa tozalité akanda akota aloba asaleka 9 jours na prison a remercier tout oyo ba soutenaki na tango na ya pasi parce que elobino bo sala vraiment c'est pas bien parce que so bino na bino bo linga na te non linga muninga na plan na bino yango ngai na bino vraiment toyo kapena mamuye moko lobi sur place on na lobi loba non la tigresse de la presse au maximum li loba wana te na otamo ngate lelo parce que na za elo mo ya commenter te biso mo vraiment tolanda
pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwa miyo nzamba pambola on a kozanga te ko remercier yo nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosengeza nini bandeko comédien toza na bolingo toza na bomoko ndeko na bino soka zui problème eza problème na bino tomona kango na ba télévision comédien azolela banana kufelaki baninga nanga bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini po yo za na ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na kouta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na ba appel na bango ebele ba komaki ba message ya ba encouragement misusu pe na présence na bango ba yaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazo zanga na même ninga ko s'exprimer lelo na ko comprendre que bandeko na nga ya solo nazo mona bango neti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème et comme problème na ngai na kozonga simate pona ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre azana eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai ba yokaki pe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso toza na bomoko toza na bolingo tela ba problème nazo kutana ngo na internet soki na kena mutu oto sali eloko soki na finga ki batu ndenge na saka na comédie na ngai ko finga c'est trop dire mais ko loba to ba analyse soki leki na chaîne na ye pona ya zo trouver ngo normal azana problème ité mozo koma na condamnation soki lekelaki na chaîne na muninga na lingi na sala ya batu nyonso na moment obo ye bango qualité ya kana na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na nenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga internet ko banda lelo makamwa mbongo abu soko yoki ilananga bien soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nange mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libanda na bandeko yeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercier ye tika na remercier ye papa na biso ya comment likondi protège bubu liyondela merci nzamba sa nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer le qui malamu to qui na jeu ya question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna pasteur lité akanda za mieux placé ayanola na mituna yango problème yango ezalaki ndenge nini ndene expliquaki na lengi ya Congo elengi ya Congo za na problème te même yo pe mukoloko ya okotuna nga ba question moko polémique ozomona lelo kokosela lengi ya Congo te le pe kozala yo mais to monaki Tracy Mbelenga telemaki pa lobaki pona kokanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité akanda ayebi place to wuti ayebi place to bandi ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapango
kombo na ngai tongisi bango bandaku mais bayebi esika nga na lala te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé à soutenir ngai mpo nga mpe na soutenaka bango merci beaucoup nzambe apambola elengi ya Congo L'idée à Kandazajo L'idée à Kandazajo Jonas itangu mbisa melaki ya sumaki ye asanzaki L'idée à Kandatangu bameli ya basali nini basanzi ye Avec toi, champion du Congo, mokonzi ya bato leki mokonzi ya mbongo mokonzi ya bato aleki mokonzi ya mbongo mokonzi ya bato aleki mokonzi ya mbongo ekokozala na mbongo me mbongo ekotombola yo mpona bima esengaki bato batelema bato batelemi te betela Chekoko betela honorable Chekoko maboko dokutanaki na Chekoko Fidèle ami du net et kakande na bisak bino tozongi vraiment bino mo bauto yo kanenge lité ya kanda lobby boyoki vraiment artiste ndenge a lobby vraiment clair a sali polémique vraiment na mutute et ça que bino artiste comédien bo et c'est un peu kolinga na kabino na bino et ni ko bateke so que moi muninga na buzz na succès et ça que yo osala na bablo mo boye o dénigrer et ça en sens té neto bana susu bo na bolinga na bino te même nelongi boye bat bon na bino que vous êtes vraiment à l'aise bolingana mais entre vous bolingani te vraiment ça me fait honte quant à moi la tigresse de la presse congolaise ça me fait vraiment honte to lingana ka vraiment et ça la biso ba bien merci na Maître John, Maman Micheline, merci na équipe technique d'Anga Ignoso, merci na Bana Poto, Bana Paris, partout dans le monde. Oh, besoin vraiment idée il y a Kolandanga et la tigresse de la presse bon continuer qu'on s'abonne mensuellement na ça qui bino nyonso bozana ngo posa artiste o bozane posa moto abunga na actualité n'essayez pas de me essayez-vous de m'écrire et yakobengela bokobenga ngai na plus 243 81 89 12 811 plus 243 81 89 12 811 et que ça a vraiment bien bon continuer qu'on s'abonne vraiment mensuellement pour ça la déci vraiment pour na na bino na ko sa bino na vraiment na commentaire te ajouter bino mo moni star ndenge a lobby star vraiment aza à l'aise à lui clair à remercier ba o nyonso vraiment bazala ki na ye na ba obe bazoki te kozala na ye te vraiment à remercier ka bino na ba balinga na ba balinga te mais pona nga bolingana parce que ça Sony makasi et ça ma Sony artiste à s'exprimer bien artiste ayo a lobby passe na ye azito ya ko partager passe na ye na biso ba ninga na ye. Est-ce que pourquoi pas bino ba to yawa conférence de presse to moni artiste comédien moroté to moni artiste comédien moroté to ko interview to na ye ndenge ni ne s'est passé n'est-ce pas tout le monde y était mais on était nous biso mokaka awa tout de temps vraiment ya ko sola vraiment na pasteur je crois que Boelandi est vraiment très bien ça qui clair aboy na polémique bino ba to bolingo mais ça ko mema ba idée na bino mama makanisi na bino musika ba ario penser na bino s'il vous plaît botika botika bo mikampe ko linga kasi honte
ils sont vraiment bien. Merci une fois de plus pour comprendre. Nous avons vraiment monté. Juste ça, on m'a bien artiste à l'obi passe naie. Merci na ba abonné na biso nyonso bo continuer ma s'abonner. Merci na Ganting Wazaki sima ya caméra. Merci na maman Michelino. Babi moi c'est madame conseiller mobile neka na bola. Muso même moi smoro a même na mabe il faut oboya eli boko ma batna lisumba kata yango. Merci vraiment ngana bino tokutani bongo mbala ya sima naza vraiment na esengo wapi. Représenter bino vraiment émission qu'on a le loli banga na Instagram. Bote pate aux alliés vraiment. Merci, on se retrouve la prochaine vraiment.